We mbote mingi na bandeko bozolanda ngai bisika nyonso bozali. En tout cas, ezaki prévu te na sala émission na tongo ya lelo, mais le devoir patriotique nous appelle de dénoncer quand on voit quelque chose qui ne va pas. Bandeko na ngai tozomona ba scénario eza ko se répéter ya même genre na ba province nyonso. O eza kolakisa ba empreinte ya ba occupant, eza kolakisa ba empreinte ya bato balingi kokabola mboka. Il y a pas longtemps to bande ko dénoncer makambo ezoleka na Yumbi entre ba ndeko na biso ya Bandundu bazobunda ante bananu na bandeko tribi mosusu wana échappé nga mwa muke après yeko koma kaka na Bandundu bayaka na bateke et salike lelo peuple wana azo cohabiter ils sont ensemble été pour na ba intérêt politique oyo ezo kabula toujours peuple toye komona lelo lisusu na Katanga toye komona Kasayen na bandeko na biso bakatange toujours politique ya koya kokabula peuple. Lelo ndenge naza koyebisa bino bandeko na ngai oyo esalisi ngai émission oyo ezali ya koyinda makasi bandeko na ngai na kote ya Isiro. Na kote ya Isiro bandeko na ngai peuple aza kobomana, peuple a komi divisé pour na ba intérêt politique, économique. Oyo ba memeli peuple wana depuis des années peuple wana fandaka ensemble. Bandeko na biso ba yogo, bandeko na biso ba boa, bandeko na biso ba je pense ba ngwetu banini, peuple wana fandaka ensemble. Mais lelo peuple wana akomi ko bomana likolo ya ba politiciens et surtout en tête ya makambo ya division et ya tribalisme eza ko sale makuna ezali les gouverneurs oyo aza ko diriger oyo aza ko gouverner kuna oyo na gouvernement na bango ba kotisi tribalisme na kati ya mboka wana ba diviser peuple pona ba minere bimi kuna or diamant oyo bimi kuna bazo peuple siko akomi ko bomana et na en tête ya manipulation kaka tondenge to monaki na tango makambo elekaki na Bandundu ba utilizaki gouverneur zai kuna ezaki Gentini Ngobila lelo baza ko utiliser gouverneur oyo azali leki ya Corneille Nangaa. Leki ya Corneille Nangaa akotisi tribalisme entre le peuple a komi ko bomana bandeko na ngai na Isiro likolo ya diamant na oro ebimi kuna. Yango tozo sala appel bandeko na biso ya o nyonso baza bandeko na biso ya Isiro. Bo sala makelele bo mobiliser que le gouverneur oyaza wana oyaza agent ya Félix akotisi tribalisme kuna comme eza rôle na bango ya koya ko bomisa peuple. Peuple a komi ko bomana parce que koele ya mabele, koele ba minere pendant tout cet temps or na diamant ezalaka wana est-ce que peuple wana bomanaka? Mais comme il attend oya leadership na muto mboka eza trop faible, ba comme isiko ko utiliser peuple entre na banda ko bomana. Ça fait longtemps ba yogo, ba boa, ba nini ba ngwetu ba nini ba cohabitaka ensemble. Ba za na problème ya ko elela ba minerete. Mais politique oyo ye kokoma boye na ba gouverneur oyo incapable ba ye kokota tribalisme leki ya gouverneur leki ya Corneille Nangaa oyo aza gouverneur kuna muto aza ko alimenter tribalisme et massacre bandeko na ngai bato wana bazokende na ko bomana. Mais tout le monde est calme. Tout le gouvernement ebima. Oh, parlementaire mbongo, matil bango mbongo. Oh, généraux, komina jeep, pesa bango jeep. Mais le peuple en question, bazako bomana. Bobo, mais le peuple on a tribalisme, le peuple on a fait des années et des années place on a bomana kate. Yo gouverneur yo ya nini leki ya Corneille Nangaa na côté ici Rwanda. Oza bololé.
Comment koko sala boyoko ya ko semer tribalisme peuple banda ko bomana likola ba mabele mais mabele wana ezaka na depuis kala na ba richesse mutu yo saza na droit ya ko bénéficier na richesse akuna mais lelo boyoko kabola peuple wana bande konanga ya Isiro bande konanga ya Kisangani partout bande konanga ya Ozaïr musiwane muko mwepeke kwa mwepeke ule gouverneur niko adui yenjo kona mingizia division kati ya inchi yenjo anakuya kubakabula musiwane jua ba richesse musiwane mnapasha kufanya tuko eviter tribalisme. En tout cas message niko nayo na lomba banduku yetu yote afazi yote diaspora ya batu ya Kisangani ya batu ya Isiro partout ya ba sema Swahili yote munapasha kumobiliser kufanya nguvu kudenoncer ba action et ba œuvre ya gouverneur ule kokule mwenye na diriger ile côté ya Isiro ndio mwenye iko na alimenter ile nini tribalisme iko nafanywa kule. Merci mingi na batu yote watapate message mwezi kupartager mukabule message fazi yote en tout cas juu ya kuweza kudenoncer ba œuvre ya gouverneur ou vampire. Merci.